Kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, Yesu, kombona yo elonga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, Yesu. Kombona yo makasi nanga, kombona yo makasi, kombona yo makasi nanga, kombona yo makasi, kombona yo makasi, kombona yo makasi, Yesu, kombona yo makasi, kombona yo makasi, kombona yo makasi, Yesu. Kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, Yesu, kombona yo elonga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, Yesu. Kombona yo elikia nanga, kombona yo elikia, kombona yo elikia nanga, kombona yo elikia, kombona yo elikia, kombona yo elikia, Yesu, kombona yo elikia, kombona yo elikia, kombona yo elikia nanga. Kombona yo solution nanga, kombona yo solution, kombona yo solution nanga, kombona yo solution, kombona yo solution, kombona yo solution, Yesu, kombona yo solution, kombona yo solution, kombona yo solution, Yesu ngai namona yo, Yesu namona yo, namona yo, Yesu namona yo, ngai na simba yo, Yesu na simba yo, ngai na simba yo, Yesu na simba yo, ngai namona yo, Yesu nanga namona yo, ngai namona yo, Yesu namona, oh nanyako kanina yo. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yese kuma, anako kanina yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yese kuma, anako kanina yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yese kumama, oh il est vivant, Jésus, il est vivant, oh il est vivant, Jésus, il est vivant. Le tout-puissant Jésus, il est tout-puissant, le tout-puissant Jésus, il est tout-puissant. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum, kanina yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum, mama, oh il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant. Les tout-puissants, Jésus est les tout-puissants. Tout-puissant, Jésus, le tout-puissant. Oh, le pain des vies, Jésus est le pain des vies. Oh, le pain des vies, Jésus, le pain des vies. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum, kanina yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum, alléluia, Hosanna, alléluia, nanaya, alléluia, nanaya, alléluia, Hosanna, alléluia, nanaya, alléluia, nanaya.
Hosanna Yahweh, Kimbo Alléluia, Alléluia, Anandaya, Alléluia, Anandaya, Alléluia, Anandaya, Alléluia, Anandaya. Jésus ne changez pas, Jésus ne changez pas, Alléluia, Jésus ne changez pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, alléluia, Jésus ne changeait pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, alléluia, Jésus m'a libéré, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas, oh alléluia, 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 alléluia. Abongwanite, alléluia, alléluia, alléluia. Azanzambe, alléluia, alléluia, alléluia. Azaawe, alléluia, alléluia, alléluia. Tobelelie, alléluia, alléluia, alléluia. Tobelelio, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Tokumsi Zambé, Natongo Alléluia. Zambe Oyo Alamusibiso, Natongo Alléluia. Est-ce que tu es là, mon frère? Tu es là, ma soeur? Peut-être tout adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui vit au siècle des siècles. Zambe Oyo Alamusibiso, Natongo Alléluia. Natongo Alléluia. Tolamuki Poto Yebisaye, Tolowanaye. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour être Nazali na Bomo. Merci Seigneur pour être au souffle likolo nanga na lamuki e ba oyo ba lamuki te na tongo lelo na leki bangote ba oyo ba kola mukate na leki bangote ba oyo bazana ba koma na leki bangote ba oyo bazana soin palliatif na leki bangote ba oyo bazali kozela kaka ke motema ekata na leki bangote ba oyo basale ba accident na butu ya lelo. Merci Seigneur, le roi des rois, le Dieu qui vit au siècle des siècles. Na pamboli yo nzambe nanga, na kumisi yo Seigneur, pour la grâce, pour accorder ngai ete na la muka, na la compter parmi les vivants. Ce matin que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Papa Naibisakio Ketan Okolam Sangai Natongo, je te donnerai toute la gloire. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Merci le Seigneur des Seigneurs. Zambe Abomo Nanga, Zambe Onachela Motema, Zambe Onapesa Bolenge Nanga, Papa Nakumisio, Napamboli Monenayo, Mbeko Nanga Tokumisa. Oya sali likolon pese Zambe ya bomo nanga. Alléluia, tokumisa Zambe nanga, Zambe na yo, Zambe oya bateli biso. Alléluia, uta le 1er janvier, ti mukolo alelo, soki ya bateli te, mo batela ko batela se pamba. Alléluia, ngambe oyo abatela biso tango kutu toyeba yete. Alléluia, tala kutu na ba famille to botama. Zambe nanga soki yote nasina koma mikuwa utakala yango na pambolio napo na tongo alelo tongo malamu. Alléluia, ndeko nanga tokumisa mokeli na nyonso oya sali oyezali komonana oyezali komonana te kumisa epona santé ozanango ndeko nanga. La santé est plus que de l'or et de l'argent. Oya zana santé te akoki kokumisa ete tokumisa ende kolanga na tongo alelo. La Bible nous dit dans le livre Éphésiens chapitre 5 verset 20, rendez continuellement grâce et pour toutes choses à Dieu le Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
yaya to rendre continuellement grâce eliko le bato remercie quand Nzambe tango nyonso sans arrêt et discontinu. Alléluia dekonanga to kumisaye tango nyonso et quand tout va bien kumisaye, quand tout va mal kumisaye, quand rien ne semble marcher kumisaye, prete akobosa na yote yonde muto zali komona ke ezali ko tambla malamu te mais azali komona yo ayebi yango très bien. To rendre grâce et pour toutes choses à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus papa na pambolio, au nom de Jésus-Christ pona mbula au nom de Jésus-Christ yonde mobateli ya ibotananga papa na commission ete na yo ki sango mabete. Alléluia obateli bam mwana nga salaki accident Nzambe. Alléluia nalinga na pede mwana ane o papa na commission Nzambe tata. Alléluia mo santo na lola na commission pona maye nyonso sali malam na bomo nanga na mbula oyo na commission papa. Rendons continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Na makambu nyonso ezala oye bongi kumisaye, ezala oye bongi te kumisaye ke na balite tilelo kumisaye ke papa na zozela mukanda mena na zuite na kumisio kaka. Haleluya dekonanga yango de kotumbola Nzambe yango na soko zo saliboy yango de okomona ete akoreagir Nzambe langa na pambolio. Alléluia bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 23 à 24, malheur vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tango et belemi, ok ba adorateur ya solo ba adorer Nzambe en esprit et en vérité ba bangona papa azali koluka azali kosenga azali koluka et de kolanga yango déjà adorateur soko lingi obouger Nzambe tongo yaka de kolanga peut te reçu journée na yo peut te reçu na vie tongo ezali moment ya mystère ya Nzambe le moment mystérieux de tout le temps de kolanga dango de Nzambe azali esprit kotan esprit tango tozali ko adorer bona tongo yango de kotan esprit yango de okomona ete makambo na yo eko changer tina tozali ko ela tongo to adorer mokeli na nyonso Nzambe asali ezali komona na te mosungi ya kokam et les deux qui dit une chose et que cela arrive. Alléluia tout est possible à notre Dieu. Alléluia aza capable ya ko changer vie na yo mais yaka tongo nyonso kozanga te. Au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Tongo alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Na culte ya tongo ezali tozali koya poete to rendre grâce et pas une Nzambe ndekolanga culte elingi koloba ko rendre gloire et pas une Nzambe ko rendre honneur et pas une Nzambe ko rendre hommage et pas une Nzambe koya ko tombo la Nzambe ndekolanga tant tozali koya poete to tombo la ya yango de okomona ete akokota makambo na yo yango tongo nyonso kozanga te ndekolanga na micro ya tongo lelo ndekolanga tant sous ces alimbala na yo liboso ezali mote Philippe na epete ndekolanga ete tokumisa Nzambe oyo ete toluka elongi na Nzambe na tongo de ezali moment ya secret ya Nzambe tongo ezali ke yende mutu azali koya vers nous, il vient vers nous bien-aimés dans le Seigneur yango de tongo fongola motema na yo et ndekolanga zala concentré et surtout ce qui ozokende nulle part ozana na ndako ozana temps ya zala concentré yango de bazali kolakisa biso prière de la prière ezali ke il faut la concentrer au côté pesant na mozingo ya prière ndekolanga yango de temps tokoluka eboye okomona akomi monisa ngai mote Philippe ndeko na yo na yepete ngai na yo toluka Nzambe tongo nyonso ndekolanga. Alléluia na tongo de ezali moment oyo ke toyaka tozo présenter ye ba requête na biso ba posa na biso ba bosenga na biso oyo nyonso za nango posa yango nde okomona ete akosalila yo ndekolanga yango ndekolanga
Ndekonanga nano tosi se culte na biso te yango nde tokoyoka liloba na Nzambe na sima koyoka liloba na Nzambe toko présenter toko tika journée na biso na maboko na Nzambe pe toko annule audience mungu na sali na butu ya lelo to annule yango to effacer yango nde okomona monene na Nzambe soki nano osabona na note de kolanga s'abonner na yo ko s'abonner ezali très facile de kolanga yango nde il faut uzala na compte il faut uzala na email ya Hotmail il faut uzala na email ya Gmail ou bien Outlook yango nde wana soki ozana ngo ozana facilité ya kokota na YouTube ezali facile de kolanga tosali sous système sous ya sika yake tikati video oyekende na suka nango okomona kete bakosenga yo ke osabone olie ke yo ke de koluka mais tant que vidéo ezosenga ke no osabone wana okosabone na yo facilement benga pe bande konsusu baya kosangana na biso toko mitango oyo ete to kanano liloba na Nzambe au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton allélo, toye peut-être méditer, liloba na Nzambe avant to kende misala na biso avant to sala nyonso tozanango posa yango de encore une fois peut-être réussir na journée na yo yaka nano liboso na Nzambe yaka ete oyo kanano la pensée de Dieu o Nzambe alingi pe o Nzambe alingi te yango de oko réussir vie na biso toko réussir biso mokote. Temna biso ya monene otozali kolobela mikolo ezali sur la délivrance que délivrance nanga ekouta wapi délivrance ezali wapi ndeko nanga yango nde linga maloba na Nzambe tanga maloba na Nzambe tia maloba na Nzambe na misala yango nde okomona munene na Nzambe okomona loboko na Nzambe kati na bomo na biso yaya tozo bondela mingi tozo kila mingi mais tozo yebate ko luka ete toyeba ke cause nini ezali kosala ete makambo mingi etambula malamu te. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut tout réfléchir na tongo lelo to méditer na tongo lelo po toyeba ete nini ezali kosala ete tozali kobondela ete makambo ezali kosimba te lokola Jérémie. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde alelaki ete alors, était pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut-elle pas se guérir? Amituni mituna o biso petanga lelo tokori pe ko mituna ndeko na ngai yango de méditation na biso tonga lelo ezali wana tolingi pe tosi sambula ozomona ke makambo ezali ko changer te meba na Nzambe mingi bazali ko réfléchir te peut avanda atala poye bakeno nini ezali ko sala ete souffrance et continuer kaka souffrance ezali ko sila te célibat ezali ko sila te bambongo na maboko ezali te maladie mais ezali kosila te pona ni tozo sambela toza ya Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur yango nde réflexion otoye nango na tongo lelo susu ke délivrance na ngai ekouta wapi lisungi na ngai ekouta wapi yango nde ndenge mosali na Nzambe mutu oyo abimisa réflexion oyo ezali prophète mobimba ezali teke mupagano ezali teke mutu ya masumu mais prophète mobimba yango nde nakati ya asali livre o mobimba ya lamentation ayebisaki bino la fois dernière ke na ndenge tozoloba na tongo boye nakati ya Israël mur de lamentation ezali ti lelo bato bakendeke kolela kuna na mur wana bakomaka bakolisaka na madusu ya mur peut-être Nzambe a répondre bango maintenant on a biso ya nouvelle alliance tokoki kokende susu Israël te tokoki kokende susu na mur ya lamentation te mur ya lamentation na biso ezali mabolongo na biso de tolela epa na Yesu peut-être a changé ba situation na biso ndeko na ngai tozo zongela susu kotanga maloba ototanga ki la fois dernière mais toko bagisa eloko moko susu na tongo lelo Jérémie chapitre 15 toko banda na verset 18 à 19. Jérémie chapitre 15 verset 18 à 19. Bible et le Bible. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle?
Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Awa, motuna, préoccupation, il y a prophète, amoni, passi, amoni, bas problème, amoni était, makambo ezali ko simbate, bien aimé dans le Seigneur, yango de amituni ki ezosi la kakate, ezosi la kakate, bampiaka o ezosi la kakate, ba complication o na vie ezosi la kakate, ba difficulté ezali kaka. Il écoute le but que le peuple bâti écoute na banzembo, bâti na banzembo, bien aimé dans le Seigneur, le but que le peuple mutu makasi, Seigneur tindi a le but na kokende te ko prophétiser, ba yo kakate peuple o. C'est quoi comme tuna que est-ce que seras-tu pour moi comme une source trompeuse? Il y a des places doute et il y a kanabana batu na ko sambele to sambele batu mingi bazongi sima. Tango ya ba doute, tango ya ke makambo ezali ko simba kakate, ezali ko kende liboso te, yango ndekolanga, yango nde ezongi sayo simate, kwete ozana ba problème. Zokande nzambe ayoka ka nyonso ba plainte na biso nyonso na nzambe ayoka kana ye yango. Yango nde ayeko répondre l'homme de Dieu a le biquet. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Wana Biblia mutu elobi na biso, biso kaka Biblia mutu elobi. Ba brochure te brochure te kaka Biblia Yesu nzambe kaka il est écrit. Il est écrit. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Nzambe apprécié siko ba piste de sortie. Alobi ke soki okangami nanga. Soki okangami nanga. Je te répondrai, batu mingi bakanga na nzambe te, mais bakanga makana ba église, bakanga makana na basali na nzambe, bakanga makana batu. Ndeko na ngai kanga na nzambe. Yango nde piste de sortie yango na longola foi na yo na église, longola foi na yo na pasteur, longola foi na yo na mukambi na yo, foi na yo ezala epa na Yesu. Yesu nde mutu nazali kolakisa yo na tongo lelo piste de sortie yango wana ke kangama na Yesu, pesa motema epa na Yesu, tanga maloba na nzambe, entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes, luka atmosphère spirituelle oyo ke ekoki komema yo pene na nzambe. Ye moko mutu alobi ke soki okangami na ngai bongo nako répondre yo neti na ba prière bo okangama pensa ke mutu akokabola yo azate ke ozali koya ke to luka yo te ndeko nanga kisalela nzambe na motema na yo mobimba linga nzambe kokanga na nzambe ngwana kanga to samaloba na ye kokanga na nzambe ngwana alobi ke oyo alingi nga abomba maloba na nga. Bien aimé dans le Seigneur, alobi ke soko okangami na nga nako répondre yo lelo na tonga lelo tozo bakisa ete alobi ke et tu te tiendras devant moi. Yango nde tozo yebisa bino ke yakatongo nyonso poto ya ko se tenir liboso na ye. Tango kutu ozali ko ya ko se tenir liboso na ye bongisa na nuna nzambe. Relation na yo ezali malamu na nzambe. Oske ozali mutu malamu na nzambe. Yango nde tozo mona na tongo lelo. Alobi ke tu te tiendras devant moi. Siko otozo bakisa na tongo lelo ezali si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Yango de place échec mingi ya bana nzambe ezali lelo awa na point oyo na kozongela yango mbala ebele. Ayoki soki okaboli mabe na malamu. Bana nzambe lelo bazotambola na kati ya confusion, bazotambola ya ke baebite mabe na malamu na tango oyo ya lelo. Onyonso ekwe aza mwana nzambe kaka ndenge kaka tosangani tozoganga bo tozo prier. Aza mwana nzambe tango kaka ke aza na église. Mais kokabola mabe na malamu wana ezala na société, ezala na église, ezala na libala, et surtout na mabala. Toyebi kokabola te ke nini oyo ekoki kobebisa libala, na oyo ekoki kobebisa libala te toyebi te.
tant que tu habites kokabula o ezali ya mabe na o ya mala yango de makambo ezali ko tambula sous malamu te to comment ko se comporter lokola ba païen liboso mbongo ozamu pagano liboso sexe ozamu pagano na famille na bino ozamu pagano respect ezate nam o respectera mwasi na yo te o respectera mbali na yo te o respectera ba famille na bino te bien-aimé dans le Seigneur tant que nano oyibi kokabula mabe na malamu te yango ndi moye makambo esimba ezate ndenge ke toyebi kokabula mabe na malamu te yango nde bozomona ke mabala mingi ezali kokufa mabala ezali kosila kaka na point oyo bakokabona oyo ezali kaka na baeglise ezali kaka na point oyo ya kokabula mabe na malamu ndekolanga tant que oyebi kokabula mabe na malamu te yango ndi makambo ekosimba te nzambe alobi ke soki osali bongo soki okomi bongo okokoma lokola munoko na ngai yaya bozomona nzambe ndenge azopromettre biso ke okokoma lokola munoko na nzambe munoko na nzambe ekreyaka okokreye makambo ebele mais tant ke nano oyebi kokabula te yango ndeko na ngai tozomona ke makambo ezali kotambola malamu te ndeko na ngai yango ntango oyebi te akomona nakofera souffrir ye yango nde kokabula mabe na malamu yango wana akomona okomi kokanela bato okomi motema mabe okomi koyina comment fait-il que tokomi koyinana na mabala mutu oyo moninga na yo partenaire na yo mais soki toyebaki kokabula mabe na malamu ndeko na nga tolinga tozala lokola munoko ya nzambe yango ntango ozomona kaka baavantage kaka ya yo kaka kokabula mabe na malamu yango wana yango nde nazoyebisa bino ntango nyonso ke wana ntango okomi prie moto na kati na buki ekokatana te ekobukana te moto ekopela te yo oyo ke oyebi kokabula mabe na malamu te bien-aimé dans le Seigneur ezali place sujet oyo ezali kosala ke bana nzambe lelo ba réussir te comportement na biso elingi koloba ke Seigneur alingi koloba ke mutu nyonso akorige comportement na ye yaya yango nde bato nde ezali ntango susu kozanga kote ya Bible elobi boye Jean-Baptiste ntango abandi Matthieu alobi ke repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ matin na liboso abandaki kaka repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Na mokolo ya Pentecôte tango église ebanda baye kotuna baye kolike bo busali ba discours siko to sala nini. Bien-aimé dans le Seigneur. Baye epa ya baye koli batuni bango. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous tous à la nuit? Yangwende mutuna obana nzambe mingi bazali komituna te. Tozo kende tozo gêner mingi, tozo bondela mingi. Tozo manake makambo ezali ko changer te. Makambo ezali ko changer te. Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, ko se repentir wana ezali ko changer mais yo o changer te ozana yo kaka mama mnoko ti lelo tata mnoko ti lelo ozali kaka ndumba ti lelo ozali kaka makambo mabe ti lelo oyebi kokabula mabe na malamu te oyebi kokabula te makambo oyo nzambe alingi na oyo nzambe alingi te. Bozomona te que Jean-Baptiste abandika repentez-vous. Seigneur Jésus aye kaka repentez-vous. Yango na mokolo ya Pentecôte repentez-vous. Qu'on se repentir ezali ko changer. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais yo na no koma une nouvelle créature te. Ozaka kandinge ozala kawana kaka. Ozaka mutu ya lukuta ti lelo. Ozaka moyibi ti lelo. Ozaka kaka teti ti lelo. Liba les a place ya batetite. La famille est payée, ça lui place ya batetite, ben impolite. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que nano au changé, tant que nano se repentir, et lui koloba, tant le Seigneur a le dit que kokabla ben amala, et lui koloba que on se repentir. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde exhortation tous en ango, natongo alelo. Bien-aimé,
yango na tongo lelo tozali kosisa na Ephésiens chapitre 4 verset 17. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Yaya exhortation na ngai ya tongo lelo na verset oke to tambula te lokola ba pagano to tamba ba pagano ba tambulaka ba salaka makambo ndenge nteme na bango elingi. Mais biso il faut toyeba quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut plaire au Seigneur? Qu'est-ce qui peut déplaire au Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur, tant que vous séparez en côté, tozomona ke to boganga na yo ata osali jeune à 365 jours. Nzamba zomona wana te, nzamba zomona na relation na yo na ye, rapport na yo yeba ko kabola mabe na malam yango de délivrance ekoya. Seigneur alobi ke okozala lokola munoko nanga yango tokumisi nzambe na tongo lelo na oignon sotoyoki. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour ta parole. Hey, na tongo lelo, est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? Tozali koya pete tokutana na nzambe na tongo nyonso pete to mona loboko na ye pete o réussir journée na yo ndeko nanga yakaka tongo nyonso yango ndeko kabula mabe na malamu yango de koya ko se présenter liboso na nzambe tango nyonso. Hey yaya Seigneur, illumine toutes les zones d'ombre de ma vie. Papa naeba ko kabula mabe na malamu moi mo santo na nzambe. Aide-moi Papa Seigneur notre Dieu, délivre-moi et pardonne tous mes péchés à cause de ton nom. Tozobondela na tongo lelo Papa a délivré biso na envoûtement pete moto azali envoûté yango de zomona ke aza impoli akofinga bokoma bana nzambe me kofinga yaya na nzambe oyibu kokabula mabe na malamu te mukolo moko kaka ndenge tozoloba boye bien-aimé dans le Seigneur tozobondela pe tozoyekola azosala na église ezaki fete azosala mikate po ete amema na kati ya église bien-aimé dans le Seigneur bapesaki responsabilité wana mobali na ye aye po amekaka mikate kosimate bitake ezali ya église yaya bandela nano na ndako na yo bongisa nano mosano ya bien oteli nano mobali na yo opesi ozoloba amemango nyonso kosimba te so kosimbi yango nakobwaka yango nyonso yaya yango nde kokabula mabe na malamu ntango ekomi ke pelisa moto ozopelisa moto mais obongisi nano te na mobali na yo bien-aimé dans le Seigneur tozobondela tozoyekola pe ndeko nanga moto nyonso ayeba kokabula mabe na malamu. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia Papa longola ngai Seigneur banvoûtement au nyonso et conscience bo elinkoloba mutu o azali kokabula mabe na malamu oyo ke conscience na ye ezali pure. Seigneur purifier conscience nanga, purifier conscience nanga, délivrer conscience nanga ezala malamu, conscience nanga ezala ya bana nzombe Papa ya mobulu te ya bitumba te ya moyibi te ya kanda te Alléluia bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Ya motema mabete ya ndeko nanga eza na famille kokabola te na famille ede mutu nyonso. Alléluia bango balekisi bamonaka ete na potongo mbongo tolokotaka na se yaya nzambe atia yo liboso na famille wana po ede zwa ta 5 kaka yaya nakokeli kaka Alléluia bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu es là ce matin. Tout de l'ensemble, Papa, ensemble, Tata, alobi ete. Tu te tiendras devant moi. Wanande soki. Oyebi ko kabula mabena malam. Oye ko tele maliboso ensemble. Alobi ke soko kangaminanga. Yaya tamsuso so kangamana ensemble. Men bizaleli. Eli ko lobana tongwa lelo. Seigneur a insisté sur nos comportements. Alléluia. Nos agissements, nos attitudes na yo longue kanga kaka toujours yaya tant Seigneur a lebi que ce que yebi ko kabula babena malam ezali pona comportement mabe bizale salité wana ko bondela nzamba yo kanzamba ko yo kate dabla ko kende ko funda biso yaya babengana ye na likolo
ange balobi que l'accusateur de nos frères, c'est lui qui accusait nos frères jour et nuit. Il est venu, il est descendu vers vous. Yaya aye na mukili oyo na même musala wazalaki na ngoli kolo ya kofunda biso. Ba comportement na yo nyonso na mabe wana akende ofunda. Tala kutu na grande sœur na bango baso baloba na kate. Tala kutu na mwana noko na bango baloba na kate. Philippe abonde la oyoka. Pardon kutu na longo kutu kombonanga. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Avec ceux qui Marcel wana abonde la zambe yoka. Koyoka il a été papa. Koyoka il a été ceux qui pensent ensemble justice penza. Ozomona te makambo asala ka mwasi na ye. Ozomona te makambo asala ka mbali na ye. Yo nzambe tata na justice na yo wana oyoka la ye. Yango nzambe justice eye etelemi liboso alobi. Madeleine wana aza teti liboso mbali na ye. Aza impoli, aza kutu, asala kutu makambo mbali ayebite. Marcel wana asala kutu makambo mwasi ayebite. Yaya yango de soko yebi ko kabola te bakabola kake oyo ezali mabe oyo ezali malam biso nyonso mibale tobota bana oyo bavantage tokabola ngai nazwa boye yo mpe ozwa boye kokabola mabe na malamu yango wana me ntango kaka ke ozwi yango nyonso obeti na libumu ngai mutu na mema bango 9 mois me mutu ya semence aloba te yo mutu ya semence o ngai mokolo semence loba bana oyo bazala ya ngai te yaya me yebaki mwasi wana mpe amema bango 9 mois mais bokabola au nom de Jésus. Alléluia. Yango tango ki boyebite ko kabola mabe na malamu yango de ko tout na mitu o ezali lelo na mabala. Seigneur pesanga maye yako vivre na mokilo yako vivre na libala yako vivre na mwasi maye yako vivre na mobala. Et bien aimé dans le Seigneur ce que vous allez ko senga bongo Molimo Santo akoide yo na esi na yebisa bino la fois dernière on a mwasi frère Moïse Makita mon bala le but que oza bizale mabe penza soki na yebaka kutu na lingaki na bala yote moi c'est la tolo na se alobi que cher Saint-Esprit aide-moi à changer bana batu obimba to lingaka te ko changer vous allez ngai na zalaka bongo mes paroles ezoya kaka ke repentez-vous. Jean-Baptiste alobi repentez-vous. Jésus-Christ alobi repentez-vous. Pierre mukolo a Pentecôte repentez-vous. Bozomana ke zali kamuke repentez-vous wana elikolo ba ke changer vous allez qui mabe vous allez qui kanda vous allez qui mabe siko kanda ici là. Alléluia, Seigneur, change-moi, touche-moi, marteau na yo papa, et briser incrédulité, et briser kanda. Nom de Jésus, nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Que ta droite, Seigneur. Que ta droite me relève, Seigneur. Hapa nabima, namakam nyonso mabe, marteau na yo, et brisé, et broyé, nyonso ya mabe, nyonso ezali ko confesser, kombo na yote. Alléluia, papa. Alléluia, tata. Alléluia. Seigneur, agis, Seigneur. Interviens, lave-moi. Alléluia. Dans le Seigneur, Boibi Polanini, et David abengamaki et pas ya Seigneur que l'homme selon mon cœur azaki mutumoko ke o ayeba ki kokabula mabe na malam o sali mabe boye a reconnaître mabe na ye ntekonanga o reconnaître kaka mabe na yo te yango de esprit ya orgueil eri koloba ke nzamba linga ba orgueillete ozomona kuto kaka ke yo nde mutoza kaka na raison kaka. Alléluia. Yo kasi ko lo sambo na ye David alobi boye na Psaume 51, verset 12, alobi, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Papa, sala motema na ngai sala pure, sunga ngai papa, sokola motema na ngai. Yango nde kutu ba prière ya makasi oyo tokoko ba bloko malam oyo tokoko senge pa na nzambe. Tozoya kaka ozomona kaka mabala, ozwa kaka libala à tout prix, ozwa kaka eloko ozoluka wana à tout prix. Mais David afukami alobi, oh Dieu,
crée en moi un cœur pur. Papa, sokola motema nanga, sokola motema nanga, dans un cœur pur. Mutu azana motema pur, akoko vanda na likambo na motema te. Tala yo kutu makambo suso, bombela mobale, bombela mwasi kutu, ukangele kutu kanda. Ya wana nde ukobondela nzamba yo ka diable alobike. Tala kutu alobisa mwasi na ete, tala kutu azana secret boy kutu abombela mwasi na ya, bombela mobale na ya toye bakokabula mabena malam. Yango nde otoyedi na tongo alelo que Saint-Esprit a bongisa biso. Seigneur, crée en moi un esprit bien disposé et à kosala l'ensemble. Yango nde tango nyonso et David abanda kosala mabe abanda koyaka ki Seigneur pardonne, Seigneur pardonne. Soki po yeba ke ozana no nzambe te, soki ozaka na esprit ya kosenga pardon te, ozana no musika na nzambe nyonso osali ka mabe. Saint-Esprit atali yo kaka osali mabe pe aussi ovandi na yo kaka oluki kutu muninga te. OK kaka soki ezana ndenge ya couple, OK yo embrasser muninga oyebi ndenge tolobaki wana penza j'étais en colère mais pardonne ma chérie. Yaya yango nde nzambe akoya pe avandi ye kola kokabola mabe na malam. Seigneur na makasi na ngai moko te na kokoko te papa, sunga ngai papa na kokabola mabe na malam po ete nalingi na koma lokola munoko na. Seigneur, je veux être comme ta bouche, je veux être comme ta bouche, aide-moi Seigneur. Yaya soko comme lokola munoko nzam bako benga yo ndoki te, bako benga yo nganga e po okobanda koloba ka makambo ka olobi bo mone ekokisa, olobi olali oloti bo omoni makambo olobi ekokisami. Yango de makambo onzambe azali kolinga délivrance na biso ekouta wana. Yango de mutuna ya Jérémie que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Ya kabola mabena malam kangama nanzambe fongola motema na yo nzambe asala yamine katna bomona yo. Père de gloire, Seigneur notre Dieu, mimonisa katna bomona biso. Ya lobata 1 minute loba ba posa na yo et pas dans zambe loba et pas dans zambe zambe langai papa kala passe nanga kala ba difficulté nanga bondela tika ba passe na yo tina otoyela kana tongo ete zambe asunga zambe asala. Intervient Seigneur notre Dieu, que ton secours me relève Seigneur, lève-toi oh mon Dieu, combat ceux qui me combattent, combat tous mes ennemis, écrase-le. Papa symbole le boko na yo, jalanga bolamu papa, na vivre bolamu na yo, papa esengo ya ko vivre. Alléluia nzambe tata, alléluia Père de gloire. Grâce excellente, excellence et accompagné nga. Papa, vie abana nanga excellé, vie nanga excellé. Amona le boko na yo. Seigneur, délivre-moi et pardonne tous mes péchés à cause de ton nom. Secours-moi de mon salut pour la gloire de ton nom. Papa, hâte-toi, Seigneur, hâte-toi au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur. Psaume 60. Psaume 70, verset 2. Oh Dieu, hâte-toi de me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir, papa, nalombango kangolangai papa, nalombango papa, secours-moi, yakako secourir ngai papa na bapasi oyo, nabitumba ya molimo bundelanga, papa na libala, nabala, nala ta voix, lobaka likambo kaka ndenge ezali, papa, na likambo ya banyongo papa, obibisanga na banyongo, miracle na yo, ekokisa dans tous les domaines de ma vie. Ceux qui nous sont malades, papa, nabika, loboko na yo, ebiki sanga, ekangola nga, yonde mto ebi likambu na yo, awanga yi nazokamba, me yonde mto ebi problème na yo, loba oya yo, papa, na mona, ba porte nyonso ezali, ekangeme nga, efungwama, papa, ministère oyo, na maboko na yo, nzambe, papa, ofongola ngo, nzambe, ofongola, Seigneur, audience, alléluia, bato bandima yo, bato ba mona, munede na yo, à travers, Seigneur, ministère oyo, étends ta main, opère de miracles, de prodiges, pour la gloire de ton nom, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nzambe, batela, teoling aussi sambula papa, protection na yo, ya bomo nanga, ya famille nanga, ya bana nanga, ya baproche nanga, ya peuple oyo pesinga na kamba. Alléluia. Bondela, pona bomo na yo, bondela, ozana quelques minutes etikali, bondela pona vie na yo, papa, onyonso na zuite, onyonso na bondeli, outa le 1er janvier, ti le loba prière nanga nyonso,
exaucer yango, hâte-toi, toyoki awa na psaume 70 verset 2 que hâte-toi de me délivrer, Seigneur, basinga koya, bachene koya, papa, oyon se kangi bomo nanga, briser yango, broyer yango, papa, vinanga la libre, ba porte nyon se kanga melanga, papa, fongola yango, grâce na yo, ezali kolo nanga, alléluia, nzambe tata, alléluia, namona munene na yo, na vivre gloire na yo, papa, alléluia, secours-moi, Dieu de mon salut, pour la gloire de ton nom. Bien-aimé, tu dit côté ka journée na biso na maboko na nzambe, Seigneur notre Dieu, ya liboso, o nyonso mungu na sali na butu alelo, o nzambe tata, to kwesi yango bando to mabe, au nom de Jésus, tu annulé yango, tu effacé yango, au nom de Jésus, yango na tongo ba bonde la kaboy, alléluia, ba sentence nyonso ya mungu na, ba programme nyonso ya mungu na, ba janda na eto pedisi moto, toza na ye, na tongo alelo, alléluia, papa na kombo na Yesu, je déclare le feu, au nom de Jésus, je prophétise le feu, que le feu de Dieu consume tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de Jésus, tu effaces bandoto nyoso mabe, obeleli makila na Yesu et purifier biso. Et ce qui t'en sous monguna yaki kosuye yo na butu ya lelo, makila na Yesu et purifier et sanctifier nyoso au nom puissant de Jésus. To beleli makila na Yesu et couvrir journée na biso, makila Yesu et couvrir journée na nga. Papa, n'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie. Et bandako déclaré au union solingi nsambe asala pour la journée na yo, qu'elle soit une journée de bonnes nouvelles, une journée de recueillement, une journée de prière, une journée de méditation, une journée de gloire, une journée de protection. Alléluia, papa, fais-nous voir ta gloire pendant cette journée, au nom puissant de Jésus. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Visite-nous, au Père. Faut la biso ba porte nyonso munguna kangi na journée au papa. To boy ba mauvaise nouvelle, to boy satana, to boy milieu mabe, to boy bango ba bima na vie na biso au nom de Jésus. Papa yonde au contrôle ya vie na biso au nom de Jésus. Makila na se couvrir biso et couvrir ma bota na biso au nom puissant de Jésus. Gloire na yo mon sama au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance, grâce ensemble et accompagné bino. Alléluia. Oye bako séparer ma bena malam. Alléluia. Grâce ensemble et que le Seigneur tourne les regards vers toi et qu'il t'accorde tout ce dont tu as besoin. Et pour la vie et pour la piété que obonga relation na yo et bonga malamu nanzombe ete alléluia banvuto nyonso wana elongwa oye bako kabula mapena malamu. Alléluia. Soko yiko kabula mapena malamu ya okoma lokola munoko na nzambe. Alléluia. Ngaite mutuna lobi yango Bible mutu lobi yango tiko tangango na Jérémie chapitre 15 verset 19. Alléluia. Kokoma lokola munoko na nzambe kotele maboy ba mili mabe okoma munoko lokola nzambe. Démoni ni o côté le médaillon, ndoki nani o côté le médaillon, maladie ni o côté le médaillon, okom no kwa nzambe maladie bandi ko kima yo yango moko. Au nom puissant de Jésus, ko tout la wane ko sila ko kede yango moko koma ye ko la ko kabula mabena malam. Ko za mutu akandate, ko za mutu amubulite, ko za mutu ya ripitete, ko za mutu makambu nyos o nzambe alingi salango, o nzambe alingi te ko salango te. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Dieu de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous beaucoup d'ensemble touché yo sambeli nanga na tongo alelo ozo beda bikana maladie wana. Au nom de Jésus. Yo sambeli nanga na tongo alelo ozana ba chaîne. Au nom de Jésus. Na belel marteau ya nzambe ébroyer et briser ba chaîne yon se kangifi da yo. Allez ba porte yon se zali kangela yo. Zamba fongola yo yango. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, acclamons, acclamons le Seigneur. Il est là, il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, mettons le Seigneur passe na prière. Mais bongi sana numar. Relation na yo malamu na nzambe yango nde mutu ezali kosala ete ba prière na biso nzambe ayokate yango nde mutu ezali kosala ete délivrance eyakakate
répands-toi. Répands-toi. Repentance et bandit Jean-Baptiste. Répentez-vous. Jésus-Christ, répentez-vous. Baïkoli, répentez. Eli Kolobake, changez. Ce qui a changé, c'est que vous allez kaka. Rabbi qui ne change pas. Les seuls qui ne peuvent pas changer, c'est Jésus. Mais yo changé. Bizaleli na yo Eli Koloba Seigneur a le bel biso na ba comportement, na ba agissement, na ba attitude na biso to changer. Au nom puissant de Jésus. Yaka tongo nyonso ndekolanga ete toyoka maloba na Nzambe na présence en Nzambe tant tozali ensemble yango de Nzambe akitisaka bénédiction na ye yango de tosi sambula oyo na kimia au nom de Jésus. Mais kozala na lombango te ndekolanga toyoka nano ba communiquer ya ministère na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, va communiquer nabiso ezali boye lobby tobandi jeune nabiso ya sukambula lobby mercredi jeudi na vendredi tozana jeune peut-être aussi sanango mbula yango ndeko ngai mi bongisa malamu mi préparer malamu pona kokota na jeune oyo kozala na problème na mutute koya ko kufa nzala ya pamba te na posa ete Motunyo Sokota, na jeune oyo, banda journée mobimba lelo, confesser ma soumonayo, tolini tomona la puissance de Dieu, la main de Dieu, na jeune oyo, mtekonanga, ezali, jeune ya action de grâce, mais toko bondela, ezali teke, toko zanga bondela te, bondela neti lobby, ezali pe, dernier mercredi, ya moi, yango de, ezali, mercredi oyo to bondelaka pona bana mercredi oyo to bondelaka pona mabota ezali mercredi oyo to bondelaka pona libala poete to bala yango ndeko nanga kozala distraite epe ezala te kokufa nzala ya pamba ndenge nalobi ke pona problème ya technique soki ke tout est en ordre na midi pe to kozala na tozana culte ya midi, lobby mercredi, na jeudi, pe na vendredi, zala toujours prêt, zala toujours prête, peut-être tozali bananzambe. Encore une fois, lobby mercredi, tozana jeune, tobandi jeune nabiso il y a 3 jours. Mais particularité nango ezali, toko fongola 18h te, 18h, toko fongola te, toko ya ko fongola, soki kaka, tosi si culte il y a 21h. Tant tokoloba amen ya suka yango nde mutu nyonso akomi na droit ya kolia mais yo oyo ozali komela kisi basi oyo bazali komelisa bana basi ya bazemi bato ya maladi kosala jeune te tolingi problème te ndeko nanga yango de le reste tozali susu na veille samedi oyo po ezali samedi ya décembre ezali pe samedi ya suka tolobaki ke ba samedi nyonso ya moi oyo tozali na veille kozanga te mais na ba programme nyonso bo invitaka bato bo partager afin que bato baya ko rejoindre biso ndeko nanga yango tongo nyonso du lundi au vendredi tozalaka na culte na biso ya tongo ya mystère ya tongo peut-être ya koluka elongi na Nzambe tomona changement na vie na biso tongo ezali moment ya mystère ya Nzambe yaka nangonga ya 6h du lundi au vendredi mais ya samedi na dimanche ezaka 5h30 na ebike programme kozonga normal à partir ya janvier peut-être premier samedi pe ya premier samedi ya janvier tokozala sous na veillé yango de après yango je pense que on a des programmes ekozonga normal mais tous les soirs nangonga 21h ndeko nanga yaka na prière agressive du soir avant de se coucher en paix yaka pourquoi nyonso nangonga 21h heure ya Paris heure ya Bruxelles ndeko nanga mukola dimanche nangonga 17h tozakana programme na biso la parole de vie tant toyakana ba enseignement pona koyekola liloba na Nzambe kozanga te ndeko nanga la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ s'occuper au coli yango Nzambe a confié yo ba grandes choses bien aimé
Donc le Seigneur, ceux qui n'ont s'abonné à noter, s'abonner à yo ndeko nanga, ceux qui ezali mbala na yo ya liboso, s'abonner ndeko et puis Obo kende sous na deuxième chaîne nabiso LRDC TV2. Bo s'abonner sous kuna ezali ba enseignement na ba prédication de mutu ezali kuna. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango nase awa okuta ba coordonnées nabiso na ba coordonnées ceux qui osana pour ça contact, osana pour ça lisungi ya molimo toko sunga yo dans la prière kozangate ba coordonnées nabiso ezali. Kaka anase de kolanga okuta pe compte bancaire ezali PayPal pe ezali de kolanga ipona soutien na yo pona musala oyo pona ba don volontaire na yo de kolanga pona action de grâce na yo ndenge to komi pe na sukambula de kolanga action de grâce pona ko remercier nzambe na yo nzambe oyo abateli yo e ane mobimba yango nde remercier nzambe po ete ebele to au bandaki na bango le 1er janvier ti lelo bazali lisusu te ndeko na ngai tant tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu lobi na mystère ya tongo kobosana te lobi jeune na biso ebandi jeune na biso ebandi kozanga te kobanga jeune te ndeko na ngai ezali po ete tokola pe spirituellement tokutani mokolo ya lobi dans une autre prière, il y a mystère, il y a tongo. Au nom de Jésus, journée malamu na mtu nyonso. Amen, 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 amen.